biso ba démon libala Karim Mokonzi pe bon. Banani. Oh. Donc avant la bafona ça maintenant pour ba démon na bengana na molimo na manike na libala Karim Mokonzi. Oh. Bengani molimo. Manike komi molimo. Na libala Karim. Bongo la démon libala Karim Mokonzi. Ah, ça prière, OK. Bengani molimo na ki PK. Ndenani? Ki PK moi ça passe ya pasteur John. Famille à Karine Mokonzi. Oh, il y a internet. Na famille biologique, il y a Karine Mokonzi. Na famille à Tigre Noir. Nde balobi te to reporter yango. Te kota bina okatuma bokosi biso. Parce que Karine Mokale kaki tanga sali vidéo na chinois, toza la sincère, to ali bosa caméra, ni soto zo le kaka na caméra. Alobaki bien, pardonnez sa phrase na chinois. Alobaki bien liba les ate parce que famille à Tigre. Voilà maloba ye moko la baronne. Famille à Tigre balingi te balobi ba contrôler nanu, popo ya ba vina nga bayoka trop ba mena enquête. Et après on a minute oyo, to yo un message que le 24 famille à Tigre ba ki ko boka Karine biloko libanda. Moku ya moi libala na ba kombo edi. Oui. Mutu ka zo bala aba kombo, elpeza ba komba. Libala fo otika ngo mingi na maboko nzambe. C'est. Parce que comment depuis tout ce temps-là baleka na internet c'était ba ko leka avant 2 ou 3 jours il y a mariage balobaki moi na biso baba na Karine te. Soki ba yebaka. Mais kuya nous tous ça il faut te ba moi tous ça on a âge. Il y a internet na âge normal. Toi moi joueur. Toi moi âge internet. En plus ngane na bolo ko Tigre on a 23 ans. Ngai na 16 ans. Le 28 octobre, il y a 10 ans, on a 16 ans. Donc, les Chinois, on a 17 ans. 17 ans. Zimi, combien de monde a 19 ans. Oh, Mouna, 12 ans. Donc, c'est un âge internet. C'est la raison que Karine Mokonzi a bandé pour poster Tigre Lelote. Ça fait déjà 9 mois ou 8 mois à poster Kaye. Batika ko leka na internet. Pardon, chinois. Na komona mwana mwasi zo leka na internet. O pesi ba page que balandela maman zolo bana suka na ngotanga lobi ke Feli ana 23 ans Karine Mokonzi abana be dingwe Karine Mokonzi a sacrifié mabota na na suka zo bakisangani. Abonnez-vous. Oh la chaîne. Côté yele nyima kasine ya mwana ho. Donc ezelo kwa conclusion. La chaîne La chaîne Aye ko luka pesa la posa lié bani na sima Karine Mokonzi. Bonjour, bonsoir, c'est des pères Herbourgolan, la métisse noire, émission Emile Bolinga, Tolo Bela, Nyonso, Toro Beka Masolo, ya Moutou Nyonso, sauf rien. Cher abonné, vous abonnez massivement Nouchka TV, Yangone Makamolo, on a les tapoués la métisse noire. Nenye Marona Yemoko Maradona, Miss Motema, Yananouche à Miss. Le lot Beta Masolo, actualité, et c'est Pel Sarabino, ouais, c'est Sarabino plaisir, on va en Bolanda, la métisse noire, le 24, on a rappelé Bino. Dans les 24 ans, il y a Karine Lelo, malgré tout, on a annoncé que les balles les athées. Donc, il y a la cimaté parce que les gens ont kin et si on a charge Bazali, on a membre Bazali, le fondateur il y a charge Bazali. Donc, mais quand on qu'est-ce qui ne va pas journal Lelo, on va trouver un nini. Malgré tout, il y a déjà annoncé que les balles les athées n'a pas na bango, bazo se sentir comment. Et on a écouté na bango na ngam na ngana tana fenêtre. Bonsoir. Ouais, bonsoir Laetitia Kouya. Bonsoir na très cher abonné tout battant la biso. La Nouchka télévision donc na lingana les gars ah moi trop parce que information qui n'a pas tina souka. La Chine ba autorité ba na membre ba charge ba auto la biso sikoyo quoi donc chef Fenech Mokonzi yo. Laetitia. Merci beaucoup. Vous comprenez que toi on a banda babi banal c'est Paris donc au PS commune Mukongo. Dans ce qu'on met qui à Mukamate à Mutoka. Deux fois té. Nangam na côté on a na Chine chinois. Chinois bonsoir. Bonsoir Laetitia Kouya la métisse noire, un peu chinois noir, tonton play de la presse congolaise, l'homme des idées le plus folifofos à chaque instant mes pensées c'est métamorphose Mutaliki Ken Penaka. Oh Mutaliki Ken Penaka yona ndeni. Chinois yo siko bandika me mwana Ken Penaka yo bongo na ye. Ba design no aziwa.
Design. Ba design o bilamba et binil le pour la libala Karine Mokonzi malheureusement. Oh. D'ailleurs là tu vois pas qu'elle fait un appareil. Au plus c'est ton gars de fêter votre. Pour être la charge ton gars de ça moi de anniversaire toi Karine Mokonzi soit charge tout ça là. OK, oui. Donc les mauvais libala Karine Mokonzi là tu paye déjà 7 ngoulou là 7 kidaba. Exact. Et ça la parle. Oh, na to bongo moto. Il semble que c'est le organiser des makamutu. Oh, Laetitia. Makamutu je vais préparer bien avant. Donc le 24 biso to ngato lia na 7 ngolo wana na 7 taba. Mais heureusement na to bomi yango te. Mais la Nicolas poussa na malé mais to reporter yango. Donc taba wana kasi ba okufa na bango. Te to lesa ba matiti. To boko la bango to ba ya munene. Ba ya minene ya osakana te ti to ma janvier. Parce que Laetitia faut to ba ilo mo to za boye. Pandémie à coronavirus oyo eto bomba de na poto mais mikolo oyo iyo suma classe bakaya ba ya ba décès comme likolo ba contaminé comme trop likolo yango gouvernement française ne ba permisi ba bisi ba sali ba sa pas trop de 17h ti na ba heure 13h ba 2h 3h tout monde moko to ba moyen libanda na yango famille ya Karine Mokonzi oyo internet na famille biologique ya Karine Mokonzi na famille ya Tigre Noir nde balobi te to reporter yango te kota bina okatu maboko sibiso parce que Karine Mokaleka ki tanga sali vidéo na chinois tozala sincère to ali bosa caméra nyoso tozole kaka na caméra alobaki bien pardonnez sa phrase na chinois alobaki bien libala ezate parce que famille est tigre voilà maloba ye moko la baronne famille est tigre balingi te balobi ba contrôler nanu popo ya ba vina nga bayoka trop ba mena enquête et après nango na minute oyo toyo za message que le 24 famille est tigre ba ko boka Karine biloko libanda moku ya moi libala na ba kombo edi oui mutu azo bala aba kombo libala ba komba libala fo otika ngo mingi na maboko nzambe c'est omoni ba mapala msuba demo ba bulisa mapala ba kolo mapala ba bango te oui biso ba demo libala Karine Mokonzi te riba banani donc avant la bafona samelo pour ba demo na bengana na molimo na manike na libala Karine Mokonzi na bengani molimo na manike komi molimo na libala Karine bongo de la demo libala Karine Mokonzi za prière OK bengani molimo na kipeka ndenani kipeka moi ça passe ya pasteur John na libala Karine Mokonzi na bengani molimo na grâce la ngubu na libala Karine Mokonzi takala Paris faut que ça bon dans moi no Karine Mokonzi nzambe na guma maratongo midi pour resembler la nzambe dans Karine Mokonzi moi c'est qui toko moi c'est nzoto moi c'est taille ah moi ça me capte nzambe ta maman il a fait ça défi oh année otobota taloba sente na Grèce kuna pa mundi nzambe ta maman il a pas la dikucha make up na eloni mais Karine Mokonzi na sala ngote nzambe na bengani ba démon nyonso libala Karine Mokonzi ya liboso mame milindo ki ya liboso libala Karine Mokonzi ye wana tali yake se na Grèce na zema mundibi ya mibale ye wana pasteur pasteur John qui peka ya misa tout manike la ken piana nzambe le 20 attends le 24 est raté le 1er décembre pesara à date vraiment le 31 janvier ils appellent à date vouloir ou pas Karine Mokonzi va se marier avec son homme amen oh amen vraiment daki bongo prière bongo ya chinois Fenech lelo tokomona ba grâce mbis ba mailor lelo bakomo bazotika la simate pona osala ba émission bake plus loin ya kozwa ti komisa ba seme ki ya Karine Mokonzi pona ko confirmer biso ke libala ezote po Tigre Noir aza mwana mokie mais kuya ndeko tokomona na ba réseaux sociaux soi-disant boskizenga la Chine on a dit soi-disant parce que comment depuis tout ce temps là baleka na internet c'était ba ko leka avant 2 ou 3 jours ya mariage balobaki mwana biso baba na Karine te soki bayebaka mais kuya nous tous ça il faut te ba moni tous ça na âge il y a internet na âge normal to ba joueur to ma âge internet en plus ngane na bolo ko Tigre ana 23 ans ngai na 16 ans na le 28 octobre il y a 10 ans on a 16 ans donc les chinois ça 17 ans zini combien de neuf ne wana 19 ans au mona 12 ans donc ça âge internet ba raison te que boy Karine Mokonzi abandi ko poster Tigre lelote ça fait déjà 9 mois ou 8 mois yango a poster kai batika ko leka na internet pardon chinois Karine a posté Tigre est-ce que Tigre pas posté Karine mais chinois répond à la question Tigre pas posté est-ce que yo s'abonner na page Tigre mais na nyesa chinois na kati malobate
mais page la plus suivie la page à Karine hein na la maman tu dis qu'il y a deux pages c'est comme Maïlo chinois lelo boya Maïlo Maïlo ne moi kaso asaka mambo sa kuna na musika Maïlo a eloko te mambo Karine donc to ko na bango te surtout grâce la ngubu nga na ebiye asa grâce la ngubu na maman la Rachel grâce bizi maman la Rachel Sambra Zavillois asa actrice pornographe oh asa film a porno at bon ta ba vidéo était na mapele ko le ko ba chef bo excusez moi pour la terme attends très bien boni de côté la parce que Karim Mokonzi ba temsi Karim Mokonzi ba temsi grâce la ngubu et yo ponana moi ça t'a créé un papa mata par la make-up na moi trop quoi Karim make-up te ya ba même militaire ça di couche ni ovine na chinois va répondre nga ba le 24 libal est raté mais famille a tika avec boire Karim biloko libanda yango ba maman autorité ba ba tika la simate bango moko ba kei komi zwa biloko a Karim avant ba boaka c'est vrai ou faux bon moi ne ça ba les ont dit les ont dit ce qui m'a bonné ngesa la bonga so ngesa mabongo bonga bomo na sauter to ya ko défendre ngo o ya ba makambo ya isoba omoni Karim Mokonzi ti balingana na tigre noir papa Feli famille na ezalaka te biso to zalaka te comprendre donc mon ara bolingo na bango bandi na tindenge ba présenter biso papa na bino il faut bakisaka et en plus aza mineur même si 23 ans mon 23 ans la 23 ans la carte de lecteur hein ayebi a conscient maman osala a conscient maman osala c'est temps oh baba ni love na bango ba sa ba vidéo bazo poster ba photo na bango bazo publier famille on ezaka wa si famille ça tout ça et ça qui peka mutaluka makambo qui peka suna ni qui peka ko kuma mutu ndene mais kuya yo di ki peka te na bitinga bituna komona nga yebi kombo na ye vrai nom na ezaki peka alias Cynthia Kapache oh bon le benene Cynthia Kapache kasi ye mutune moi ça Pasteur John ye ne mutu auteur compositeur ya makambo oyo nandene ye mutu na ko luka famille atigana lemba ko sa ba émission pourquoi ba tika mwana bango abala mutazaka na ba epingwe mutasala boye mutasala mundo so na le passer na ye kuya yo ça na le passer na yo nga za le passer na nga fenga le passer na yo so ba bito tala ba le passer sinon les ba tusu ba balate vraiment vous comprenez ça ba tusu ba balate pourquoi on a vu à Karim Mokonzi bolinga toujours ko la Karim Mokonzi Karim Mokonzi a rendu hommage à DJ Arafat boke funda mistake na maison universelle et Karim Mokonzi ayemba bino pe boye yembi Karim Mokonzi sala boye sali pourquoi nani chinois fenek voilà non bateau balobi après bateau baloba famille wana bango moko peut-être na vipe batala Karim ba yebi ba BSP ya Karim après no bateau no balobela lelo oyo ce qui famille et comme ko boya pona kaya libala na tuna réaction ya mobali ye moko za nini réaction ya papa Feli à la famille hein, parce que non peut tout le monde ndeko o alandi azate tout le monde la batamisika ya famille neti ndeko na biso na cousine en plus alors baté et en plus kuya toza bentelo batala biso pe batamayele na komona mwana mwasi ozoleka na internet olpesi ba page ke balandela makambo ozoloba na suka nango ntango alobi ke Feli ana 23 ans Karine Mokonzi abimana bedingwe Karine Mokonzi a sacrifié mabota na ye na suka azobakisaka nini abonnez-vous la chaîne oteyele nyima kasi nde yango wana wana eza lokwa conclusion la chaîne na ye aye koluka pe ezala mposa liyebani na nsima Karim Mokonzi bato nde bazalaki wana bane kosabone te na chaîne na ye est-ce que bike Karim Mokonzi a marchandise moko boye etulaka te parce que aye kofongola chaîne kala bakangi mpo bato basabone na chaîne na ye na suka wana abonnez-vous na chaîne na ngai et pourquoi pas alobaki kaka asali vidéo les news vie posté Marie-Laure lokozala mabele minene posté na ye ye na grâce kena sa sirigi na oyo aye wana da babwakelaka ye abwakeli pa mere moko boye esekani opana na selembao malufu akenda mere mpa daya parce que na minute oyo moye basalisa so eza te parce que mere wana akendaki efalaki mere wana bakosenga pardon famille na ye Marie-Laure wana epa malufu akenda c'est bon malufu akenda mpe akufa na ye vraiment mais bapage wana ezalaki bapage oyo Karine azalaki bien na bango balama la news
L'autre moment, on a vu nos filles à la maman. La maman, les news dans Marie-Laure. On a les news. On peut dire qu'il va proche, bon, il y a Karine. Pourquoi Kabalobi, vérité, il y a un seul bino, ça, la bonne, tu raison, c'est aligné. Bazuma Kambo, Bachen, la bango, Etalama, Batala Bango. Pour n'était pas le bel voyage à Ken, puis en Grèce, en Turquie. Pour n'était pas le bel gloire, langue, n'engue, basente, et pas mon livre. Oh, oh, mais gloire, langue, bon, la photo, tellement, ah, pourquoi gloire? Nanzime le Malubanayo. Oh, le Bagaimo Kokisara. Au Loba que 2020, il faut tout bota, biso ba sente biso. Lelo déjà à partir bandaki longo lisemi likolo ya longo lango. Ya longo lango. Donc lelo siko asisi ma mundibu. Ndepe to moni ba chroniquer mo dansa. Donc wazaki ko bina, iba kenda na Freud c'est. Iba kenda. Ce qui chaud, na ba so comme ce qui chaud. Asa Freud c'est. Oh mutaza Freud c'est za nani o Jaël Shot. N'imite bakokokana bakombola il va danser. Il va danser ça. Ah je crois. Peut-être Yesu asali na mambo. Kasi akokisima baglo holangiti. Tobota. Sikomoni Karina bende ngana obota te. Nakobala. Nakobota ndebana nanda kwa libala. O Karina bota kate. Karine alongola zemi kalate abaki bapoto ngai belongola zemi. Alors moi c'est il y a 3 mois donc on a tout on Karina bota ka osakala. Moi c'est ma bota j'étais. Ah se respecter ligne pas na tata vraiment. Il faut bota na ndako libala. Il y a le roi bangota. Siko ka tongo comme les bino que date le 24 et moi l'équipe que libala les ati. Bino vous se sentez comment? Et ça la mission dans nos moi dérangement. Dans complet. Et besoin pendant et là quoi vraiment quoi. On dit que ba tu na TV le sukola tate. Faut voir bon oyo mon alinga kima zini alinga kima parce que la guerre entre biso na ba charge na lamba guerre na biso za te que to quand il fait ça Karine il faut to lata makasi trois fois je vais ngacher effectivement on m'a ça faire na ça dame to bilambe be manyo que si la somme c'est la somme et donc c'est ça quoi et le monde ça Karine article a posté trop vie na vie privée sur et le personne no mabe bino za ka pembe na Karine ba charge ba maman autorité ba chinois to condamner binoté mais to lo baka lo kwa to za bato est-ce que bino vous aurez temps ya ko conseiller la baronne Karine te conseillera et mon na vie na muto chandra malé mais Hervé chinois lo baki le passé à muto et chandra la ngope mon Karine ndanga za bon azan le passé na après le passé intéressant que ba vie privée na ye o penebi ke vie na ye jamais ko exposer ngo conseil oh surtout ngana appeler ça Karine Mikolo yango mais il faut baser là pardon mais il faut ba Karine c'est une star mais faut pas privé na ye star veut bon maman on va et tout le monde a banani ba Kardashian bango siko ne baza pe bango baza biso to ba bantu bango baza nationalité mususu gas biza to bota mona c'est moi na bébé te so bazo mona mona bazo tia moi cœur wana ezo zipeloni c'est-à-dire à la simna abomindam moni na vie eloko leki conseil na vie ezate soki be ke tika za mobali na ye aza na passé na o echoka bato aza na berere asala pourquoi pas ko conseiller ye oui akoye no se bato ki abala mais ko zotili puta libala ko publier na réseaux sociaux est-ce que pour na bino pesa ki idée ya malamu bon li puta ne zaki pour na ko lakisa ba fan na o to uniforme ko azo marque azo modèle c'est bon bon ce n'est que ba fiti pe azali bon yara maramno su yara maramo comment mais c'est comment ko chinois yo lo banini famille na babeta c'était pour na bi mwana mwanza mwana mke Karine za mukolo non elonga na baka kuya mwana mke mote zana po balinga ki avec tout ce temps ba publication maramte zoloba bazaki wapi ko baloba maramwana en tout cas bazaki wapi en tout cas bolingo ezaka ya deux personnes ne le leçon la ligne moi sinanga ata famille na telemeli donc non ça là tout pour convaincre ni nanga pour moi sinanga pour papa c'est lui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur et tu dois tena ba yema na DDD non aboyi mama ça le choix pour comme ça non et ma ramener sur ma comme que linga on comprend donc batika biso bana ya mibali ko sala la choix na biso au moins si on a na ligne anga mona fa na yebi le passé na ye est-ce on a mona fa na maram o comportement o se comporter les et sous comportement o à l'obité on comprend nous ça changera
Ok, conseil ozoloba na pena talaka bapeuple kuna bafani na bino bamona bayoka yo très kitoko. Donc mutu nyonso achangeaka. Donc tigre ti alingaki Karine ayebi lepasa Karine ti afani na moki lepasa wana Karine awasala yango lisusu te yango andimaki afana na Karine. Eza mibali ebele mpe baya na nsima Karine mpo bazwa kaka basuccès bakende bacentimètre baya bazwa basuccès mpona banzembo na bango badonde so badende so badondi baya baza basuccès bakenda. Mais centimètre alakisi eke non aza vraiment mobali ya Karine. Tigre noir. Noir, Alexis Fumaki Azam au Balakari, malgré jaloux bazanga ti avela biso fa ni pour vous la jaloux. Jaloux bazanga ti. Ba luki ba kota kaka ba luka ba manifester lo moko boy pour lelo oyo Bakari esimbate. Mais elonga na loba, vouloir ou pas, ata ba lobe tant que Karina mobile le bazana ensemble. Libala on a ata lelo te. Ah ouais. Ata lobiki ata 2021 ata 2050. Ah ouais. Et ba robala na raba. Mais kuya na ngina Barcelone romoro. Parce que Karine a changé ne ba ba vie na ye. Kuya na ngina Barcelone romoro. Toi sous na époque te ozaka na kalake. Moi nanga ko mukolo na ko lukele moi sina mboka. Toi sous na étape wana te. Ne zaka l'époque papa na mama baki balukeli mwasi na bango mwana bango mobali uso balukeli mwana bango mwasi o akobala toza suna époque wana te mutu ye moko sala choix na ye Félix Tigre Noir za bongo ayebaki Karine depuis le temps ayeba tina mona alala na Karine na kumoko ayebaki via Karine Mokonzi ayi mutu ba polémique et non o azal lelo parce que Karine Mokonzi a s'excuser déjà ba tout o leza aseskiza bato tout ou aloba mabena bango prévané pour faire le mide tout le monde dit bah écoutez na Karine Mokonzi basali bémission basali na champ au monde lelo pe le roi de la forêt Karine a vraiment reposté donc Karine Mokonzi est sous le même ayamba biso héritier watanabe tant ataki jour à désolé obima Karine Mokonzi aboka ki on a page au monde avec Karine Mokonzi est sous na temps wana te non ba dit que non Karine a commencé la bon pour na refléter Tigre pour babalana et puis deuxième chose to ki ba to ba ki za ba base na ye ezalaki nango base. Est-ce que c'est vrai ezalaki base parce que l'épota ya super oyo bato basombi bakendaki kovisite salle ye na Feli famille ezalaki wapi bakendaki bavanda na Karine ndako moko en plus nde babaki ofeli paka ye bakarine aoyebi ndenge Karine Mokonzi aposte ça fait déjà ba 9 mois sinon ba 9 mois ngo Karine Mokonzi alakisa so papa depuis tout ce temps là pourquoi pas bando le kakibalo bakio ya tolingite via Karine mutu tout na bité congolais nini ou soit communauté nini congolaise eux zakar partout dans la France Belgique États-Unis o baebi via Karine te bato tout baebi Karine tinele Karine balingala tika il fallait ba le kabalo mais lelo et na suka lango baki abonnez-vous dans ma chaîne YouTube donc c'est lango pona intérêt à chaîne na yo botika avancer pour confirmer biso babina pourquoi leone libota ya Karine oh babenga bon ba maman autorité baza bongo na réunion na famille ya Tigre est-ce que ça vrai ou faux question là pardon na répondre monde tout ça le 24 hein ouais mais fête ngeza lelo mais c'est quoi ngeza la bato banga ta Suisse bauti Belgique États-Unis partout banga ko tabiso na France pour na fête mais ba mon autorité tellement ba mona yeke Karine yemo ka na page ya bien la Chine ba tout so ben mami mutema pasi mami na le tebu mami na ko ka Karine abi ngamo ko likambu na za très à l'aise alobi ngako tunazomela nazolia na ngai bomi tumisa na bino te elaxiki ayebi makambo osala chez nous donc c'est ça merci beaucoup on est qui vont prendre Karine Mokonzi lokwa na temene bino boza pe bon ba chroniqueur ba pandisa munene tolito e banoto meke pe ko analyser ka moi 2-3 minutes likambo o ya clip o to moni ya lelo ba ndeko na biso un père clip na bango en tout cas félicitations pour la chanson na clip c'est mec qui mbala boni ba ko benga yo c'est mec qui za conseil mettons on est mo kaka ya koseka poto mesa pe ndinga koseka lelo to moni pe fali pour mo conception qui na pe soki kokani tongane na moni mabe on dirait que ça n'est pas kokana na message wana et puis ba clip en au début on dirait quand dirait ça la pile quoi kokana maloba non pas chinois na éviter ce qui ngane na moni bien bon merci beaucoup le circuit donc félicitations là bas na impère félicitations pe na aigle fali pour donc moni bana impère basali conception na bango moni bana impère ba mama moko boye donc eux le kana vie actuelle
nde tomonaka ve na biso papa na biso lwambo makede ana koyemba omote na début clip na bango batie mami lela na télé bato baotala après mokutu papa national aya leki alobi lwambo azala te envie ayembela biso makambo ezoleka mais mal heureusement bana impère bazali bayembela biso bayemba makambo semeki donc bana impère donc baye koremplacer ve na biso lwambo makiadi na baveri comprendre toyetala susu na côté ya message ya aigle lipupa apesi message na bajaloux na ye mais soki olandeli conception clip bango mpe bandi mpe kaka na tv bato baotala information soit journal moko boye ya tv5 monde toujours en noir et blanc na impère so olandeli lwambo makiadi na kati noir et blanc lwambo makiadi na kati toye mpe susu na kota vie na biso aigle tokuti susu noir et blanc na tv wana toyokuta susu ve na biso lwambo na kati donc nga na moni mpe bete towa bacongolais soki moninga alandi moninga eya mpe bete peut-être mpe fali alandi bango peut-être mpe bango balandi fali vérité bango nde babima liboso kozala nze babima liboso mais mosusu batisi mpe bimaka mais zana sisa parle na ngai ocomprendre bon lokola bato lokola tomona déjà ke ya impère ebima liboso fali réalisateur a fali nde alandi comprendre. Merci beaucoup, félicitations à Fali pour un message au peste na ba jaloux na yo mais bato ba se tracasser ba ka ba yeba ba jaloux ngo banani ba yeba côté bazat et les autres disent ouais yembeli innocent les autres disent yembeli ferré ouais yembeli la chroniqueur na habité on est c'est le bango ko fa li coupa azape zo ba ke agelanda peut-être bon ala na yo ko la na innocent peut-être bon donc azape zo ba ke pour akeyembela innocent ba yembela ferré on a bon ça vie na bango innocent ça vie na ye na ba millions de vie na ndenge na ye aigle pe en ça vie na ndenge na ye na ba millions de vie na YouTube na ndenge na ye j'ai ne n'y a pas le corps de fait moto en ça fait vie na ndenge na ye donc to luka to tika ko luka ka ko tsaba polémique moko boye na eloko moko boye o esa ya ngote biso ba kinwa mabe na so ba congolais to lingaka ko boule Jésus ne sa yemba ve jaloux to loba ayemeli we fali soyembi ayembeli ba jaloux na tout moment ka kotanga komo msusu yape na famille za munesu ya mo atanga pe komo na ndinga mabe msusu na quartier mtuke ya massa na mais pourquoi tokera mala moko na idée ya faire école na UNESCO en tout cas to tika marama to se soutenir musique congolaise et que les liboso to za posa ba ya ba polémique moko ya buzo bazo ba ya double Rolex. Double Rolex. Qui t'a double guitare. Les secours en a profité de regarder si ça n'a pas. Ça va monter non na batu na yo. Merci beaucoup na baina sur soutenir na mo lever na Suzuka bango lekia donc merci na mo de Sozali. Chicha mabona prendre sa banane papa yo Jimbo la bilamba na Paris. Babitsa bango toujours mal à l'aise, il passe à personne mabona bunki mo fait Armand le monde de Switzerland pourquoi pas à DJ Daddy forme motoyambo donc babi Laetitia Zaton à la grande dame babi moi solo la bien koleka na mtasala solo la bien. Aso vivre kitoko kolekana vivre frère play kolekana PlayStation so boy for mara boy tara Alexia donc tara nena telemi ezali pona lata na fête Karine Mokondi malheureusement ba yini ba koti to reporter date to communiquer dans les jours à venir donc bilamba hotel pénétrer dans nango te des fois te auta poto na pe na biso fali pupa alata bilamba ya bana kitambo na poto ya pesa ya memela bana kitambo oh profita lati vraiment le l'hôtel pe na bilamba lata na poto to mona ngo te si tozo mona na tika to kanisa ba photo na ba to tsega bana koti na maison lata kanisi photo to zela ya makasi ata skole na tête na ra souhaiter merci beaucoup Ken Piana zo logo bien Ken Piana le mabana kitambo zo na poto Ken Piana basaro zo ngo Ken Piana aussi wapi ok na poto ngana na kini ça grand fois na chicha mabona pense banda papa yoji la bilamba mon frère Tiofa José Mawini Tiofa Cargo Freight Express le transitaire international depuis la Chine merci à Jémy Fab Sidi tu es ça parce qu'on sponsor za émission Masolo Bastar Hervé Chinois en contemplé de la presse congolaise merci pour nayo les tsako merci beaucoup Chinois à mon frère Matika son icône yanga benga ke icône omiyaza mutu moko to sala la analyse pour on ba bani masolo YouTube bangonde basala pour biso tozala merci beaucoup na double Rolex double Rolex merci beaucoup donc Ken Piana
luka osoigner nzoto likotisa bilamba malonga mpo okoka te sikoyo kar azwi akolata wana bilamba nini parce que kar ekipe elamba kuya ye ndenge ozwa x na okala te nayebi deya olata déjà bien sikoyo ken piana bilamba ozolata bilamba ozalaka nango nazongeli na ofali parce que nini afali nalobaki te fali tupa eloko esale bongo aza na manquement innovation ali kolanda trop moto moyo alandi impère en tout cas clip nasepeli na clip te mais son kitoko tomoni ozosoma bavie lwambo les grands ninja mon vieux Madilou qui est sorti me repose en paix donc azongi somo bavie na biso akala quoi mais bilamba fale olati okolata yango yo moko bilamba alati akala wana na chemise alati wana tokolata yango te fali tokolata elamba wana te tambe nalati adema nalati nanga moi luxe nanga pembe naza l'aise mais oyo fala alati wana ayeli biso fala biso nafilaka ti awa nati chemise mo bevimbi awa nakolata yango te fali kaka ndenge obandi mamuna bilamba kaka ndenge okosukisa elamba na pembe tokolata yango te parce que oyo fali oyo so banda ndenge eloko toyaka nango tolata ya tour toboyi en tout cas un grand merci ma autorité, bana membre, mon vieux Adi Dakeselouye, monté en Maclara, l'inspecteur Miguel Mbongo de Salon Interstar, maman Murphy Kembo, Otalabiso, Batutu Balingangai, na Salon Bercy, na Gata London, maman Dijola Malewa Kitoko, na Moni Bongo, mon vieux Jackson et Mangala depuis Salon Bercy na London, Bambo Tenayo. En tout cas, merci Nayo, Laetitia Kouya. Merci, Balobi, Nanoucha, Miss Motema Maradona, Miss. Donc, Isaac a chaîne d'abord qu'à couple. Maman Bibi Tumbula, Anna Simbi, famille Tumbula, Mobimba, gros bisous Nabino, grand merci Nabino Bisco Rosali, grand merci Balobi, Pavis Moma, Motema, ya Renata Miss, grande sœur préférée propre. Balobi, moi, Sinzambe. Donc, moi, Sinzambe, maman, Renata Miss, Bisika Zali, Akali, comme un couple. Béronia Mniampa, la maille qui tout à l'heure. Ne ba couple ne makam pourquoi pas blanche Mniampa là ba grand merci na vous qui vraiment belle Hollanda let's pour la métisse noire ba grand merci balobi PM Minzeni oyo karate au monde na tena Nushka TV to linga batu balala tu fera toujours abs à la prochaine merci beaucoup Coco de Madela Terre à la prochaine bye.